été venu nga nalengelaki un cadeau pour lui. kado moko mpona ye. J'ai venu un cadeau pour lui. Nalengelaki kado moko mpona ye. Et ce cadeau que j'offre à notre frère, Kado oyo nazopesa epai ndeko na biso mobali c'est au nom de toute l'Église. eza na nkombo ya eklezia mobimba. Je vais essayer de le dire. naomelaka kofungola ngo Pour toi, notre frère, mpona yo ndeko na biso au nom de toute la cité d'Église, na nkombo ya sete betel mobimba non seulement nous avons prié pour toi, kaka te tosanzelaki mpona yo mais pour nous, mpona biso toute personne qui nous visite dans la cité d'Église moto nyonso yaka kotala biso na sete betel est en alliance avec nous. aza na boyokani kati na biso. Tu es un très bon leader d'opinion. toza mokambi monene ya bato ebele. Et nous savons que plus tu continueras à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme ton Dieu, toyebi ete mingi okokokaka kondima ete yesu kristu lokola nzambe plusieurs aussi vont croire à cela. epele te akondimela nzambe. Ce cadeau, kado oyo c'est pour te dire, eza mpona koyebisa yo reste attaché à Jésus. kangama na yesu Continue à croire à lui. koka kondimela ye. Et lui seul sait ce qu'il fera dans ta vie. ye moko ayebi oyo akosala na kongo inano. Il sait où nous finirons tous. ayebi bipai wapi tokosukela biso Il y en a nyonso. qui ont commencé pasteur bamosusu bamanda pasteur et qui ont fini catcheur. basukaka kaceur. Il y en a aussi qui ont commencé catcheur bamosusu bamanda kaceur et qui ont fini pasteur. basukaka pasteur. Là-dedans, awa na kati